soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazo porta masolo ya papier soko moni bato bazo le camp za sélection ya papier. Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie. Merci balandi na biso tozoko ba malembe malembe eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette. Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozaba na misala. Ayebisaka bino tufunga na zambo na misala. Ogo koloba kosala na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Merci mesdames et messieurs, merci Balandi à émission Laisse-moi parler. Merci Balandi Nabiso. Na sepeli makasi parce que lelo tokutani lisusu pona kobeta masolo ya mboka. Laisse-moi parler eza émission na bino bolula mingi. Voilà pourquoi nazopesa ba coup de chapeau na ba internaute nyonso ya mokili mobimba. Oyo baza bisika nyonso. Oyo bazolemba kobenga bisote kopesa biso longonya kolobaki bokende liboso. En tout cas biso pe tozana bino na mitema. Nayebisaka bino kenga naza mwana musala na bino naza wana pona kosala musala oyo bino bopesaki biso tosala. Lelo tozana motuna moko tozotuna ba politicien ya mboka oyo kolobaki nani aza vrai héritier ya Valère oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki nango. Lelo tomoni bato ebele bazolo baloba nous sommes des Tshisekedistes. Biso nde ba Tshisekedistes, biso nde ba héritier. Voilà, c'est pourquoi biso ba panzi sango. Tofandi tozo raisonner siko tolinki kotuna. Nani aza vrai héritier ya Valère oyo Etienne Tshisekedi azalaki nango? Et nani akoki ko mériter? Et nani tokoki koloba ke yende azo répondre na banor pe na ba charisme oyo mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki nango. Voilà pourquoi nde eloko ememi biso na kati ya émission oyo poto beta masolo elongo na bino. Mais avant na kota na mozindo ya lisolo oyo nazo memela bino sikoyo ba image ya messe ya mémoire ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. D'abord nazo senga na régie ba balancer mémoire ya messe ya liboso oyo basalaki na bandeko na biso ya li rassemblement El Kasavu. Esika oyo c'est parce que moko na kati ya bana Congo asalaki maso lelo ota marqué na histoire ya mboka na biso ke ye ndazalaki papa ya démocratie na mabele na biso ye ndazalaki papa ya kimia parce que Etienne Tshisekedi alobaka que lite na biso ekozala toujours ya minduki te ya koboma mutu te ya kosala mutu mabe te. Na symbole wana nde boyebi komba na biso pembeni ya mbuta mutu wana. Etienne Tshisekedi alekisaki vi na ye mobimba mpona ekolo Congo ti mokolo ya suka oyo bino wa bomonaki
Tango ye asalaki meeting na ye. Atikilaki biso ba recommandation ya liboso bosala maso pote soki likambo ezali il faut boloma na atre bino bato ya opposition na bato oyo baza na pouvoir. Ya mibale alobaki ete il faut tokumba ekolo Congo na kimia mwaso pote tomema peuple na biso na élection. Tomema peuple na biso na bokimia nyonso. Topesa oyo ekoki na peuple na biso po alia po dignité na biso ezonga. Na bakati ya ba recommandation wana oya yebisaki biso ki faut tolakisa na mokili ke ba oyo bazali na opposition na ba oyo bazande ni bonga ya bokonzi il faut tozala ensemble po te tolakisa Congo totombola Congo to répondre na ba besoin ya peuple na biso. Na kati wana nde biso tango ya kufi tuyaki lilongo na baninga baso o bamonaki il faut ezala moko na kati na bango oyo aza ko répondre na ba critère na ye yango nde bayaki kotia ngai lesika wana na place oyo tozali lelo chers compatriotes ezala moto afingi nakokoka ko répondre te ezala batongi nakoki kosala eloko moko te parce que Etienne Tshisekedi azalaki na attitude wana lelo il faut na lataye na esprit il faut na lataye na ba attitude il faut na lataye na attitude ya Congo na bolingo ya Congo na ba démarche nyonso oyo esengeli ke peuple na biso bakende na dignité yango nde boza komona lelo ezala moto akofinga ndenge nini objectif na biso eza ya kokonte ba nombre bafingi biso te ba objectif na biso eza ya komema peuple na kimia nyonso pote tokende na élection tozala bomoko na kati na biso pote peuple na biso dignité na bango emonana. Président Lenga Congo Tshisekedi ozolobela lelo ene yango ebebeli yango oyo eza kaka libanda. Alors yo etant que président Sensa na bandeko ya famille partout de pèse nini mpenza bozokokanisa concrètement pour que bebeko avwana ezongana. Je crois que boyokaki ba résolution oyo tosalaki nzambo ya likolo ayebi oyo toza kosala na compromettre eloko moko te na population mais parmi ba mesure ya décrispation oyo ekoleka nyonso ezali retour ya ebembe na ye. Vous savez, chers compatriotes, ezala président de la République ezala bato nyonso tosi tosololi dossier wana et awa eza esika ya koyebisa bino détail te parce que population baza na besoin ya détail ya makambo wana te et que volonté ezali oyo population balingi bamona leader na bango bamona mwana mboka bamona oyo akotisa démocratie na mabele na biso azonga ote totia ye na se ya mabele. Oyebi, chers compatriotes, nga naza mutu nasalaka démagogie te. Je crois que lelo chacun de nous a s'interpellé na conscience na ye parce que ça fait quand même plus de 8 mois toza na kati ya pouvoir et que Bembe Etienne eza toujours libanda. Nga moko naza moko ya bato oyo conscience na ngai ils ont permettre ngai nala la pongi ya mutu nyonso te. Mais na koyebisa peuple na vie eloko eleki nyonso c'est d'atteindre ba résultat eloko na compromettre bino et que tokotoke ba porte nyonso elokola mbola matadi ye moko oyo aza mokonzi ya ekolo Joseph Kabila apesa même esika moko oyo bomonaka na Gombawa comme bisika mosusu oyo toza ko explorer na banza likambo oyo ekuumela lisusu. Merci bomoni otali bino moko bomoni lolenge mesi elekaki mesi wana eza en mémoire ya Etienne Tshisekedi Lumumba oyo bato nyonso bazo se réclamer ke bango nde ba héritier. Voilà tozokende maleme avant na pesa ba explication na expliquer pe na pesa population oyo baza na kati ya kolanda biso positionnement na lolenge nini bakoki ko identifier ba vrai Tshisekediste
nazosenga lisusu mesi mosusu oyo bandeko ya rassemblement elle limité basalaki. Bonjour Président Pierre Lumbi. De quoi? Oui, sur la personne de Tshisekedi, parce que c'est tout le monde qui chante sans savoir pourquoi il chante Tshisekedi. Ben, écoutez, ce que je peux dire, c'était un homme vraiment juste. Amen. Si aujourd'hui j'ai fait de la politique, j'ai fait un saut de la société civile à la politique, c'est grâce à Tshisekedi. Moi, j'ai milité, pas pour devenir ministre ou quoi que ce soit, j'ai milité dans la société civile pour la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Mais c'est lui qui m'a repéré, c'est lui qui a fait de moi ministre pour la première fois. Je peux vous dire que quand il me l'a dit, j'ai dit au président Tshisekedi, mais je ne sais pas l'être, je n'ai pas les capacités pour l'être. Comment vous pouvez me faire un mauvais coup comme ça? Il m'a dit, allez-y, on va vous accompagner. C'était un homme juste et vraiment juste. Et là, il avait énormément, parce que moi, je venais de l'intérieur du pays. Je venais de l'intérieur du pays. Il me connaissait, mais pas au point vraiment de me confier le poste qu'il m'avait confié. C'est vous dire vraiment qu'il c'était un homme de mérite. Il voyait le mérite des gens. Liloba Moko sur la personne de Tshisekedi. Vraiment, à Markanga Mingi, nous avons un souvenir rebelle, mais nous avons Moko Ponaye. En 1995, na kende kotala ye lokwa naza écologiste na pesaki nzete ya mbila akonaki na 10e rue na lupango na ye et puis tosololaki na ye alobaka na ngai ke mama bitumbo toto kobunda sikoyo ezali génération na ye te muto ko bénéficier nango génération na ngai te ya bana na ngai te mais ya bakoko na ngai natuni pourquoi abi parce que mokili ndenge ezali bato baza ko diriger basi ba baby signons donc oyo biso toza ko bunda to ko planir mokili to ko komisa ngo potable tango bano bako ya sima sima wana bangonde ba omona makambi ya solo ya bien il va rediriger Mboka. On a passé le raison. Aza prophète. Potala lelo. Muto ya ibichi Tshisekedi wa mulumba. Te azako boya aya. Ce qui muto azaki zairwa. Bandara na kozala pe zairwa. Alinga koyeba ki Tshisekedi wa mulumba. Alinga koya. Donc muto wana il faut ko changer ngo. Bano ba
bakoya sima tango bakokuta tobongiseli bango mboka nde bakocomprendre importance ya ki na mboka na biso Congo et puis tokobongisa mboka na biso Congo ezali mwa pasi mpona moto lokola Tshisekedi ti lelo bakundi nanu te mais likambo te tôt ou tard azali congolais azalaki zaïrois bakokunda ye awa motolo ne bakundi yango awa contrairement à ona nazalaki mulaya alors que la grandeur de nom ezaya koyeba si vous vous retrouvez dans ces valeurs nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga kolobake valeur moko o Tshisekedi azaki nangonga Delice Sanga nazana. D'abord combat pour la justice. Allez moko azo croire na état de droit na mboka na biso et eloko bomi mboko yo ezali kozanga koyeba oyo moto nyonso asali ko pesa tumbu na place tumbu ko pesa pe récompense na biseka moto asali loko malamu. Absence et égalité. Le président Tshisekedi a se battre dans beaucoup de Congo, ezala état de droit, ezala état de justice, ezala grade na yo fonction na yo na mboka et le belo romokote mais bolamu ya ba congolais ezande liboso et le wana valeur wana ndeto tika ilango makasi. Et na banza na mikolo bambule za koya même biso soki tosito leki bato belé ba kokanisaka Tshisekedi na combat wana. Intérêt commun, la campagne en 2011 au Salaki, et le peuple d'abord. Donc il y a un peuple avant à intérêt personnel. Voilà. Bandeko na biso ozana kati ya komona bino nyonso ke wana nyonso ezames basalaki en mémoire ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nazo suka wana te parce que nayebisaka bino ke biso toza batu ya recherche to kotaka na mozindo bisika information ezalinde bisika biso pe tozalaka. Nazo senga sikoyo bapesa biso lisusu mesi mususu batu oyo bakei na sima ya mwana mboka Bruno Chibala na Roger Lumbala bango pe basalaki mes na bango en mémoire ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba botala lisusu. célébrer l'entrain du président Etienne Tshisekedi Mulumba au banda mokolo oya kufaki tozali kosenga na bakonzi ya mboka nyonso obanda na premier ministre Bruno Chibala Nzenze na chef de l'État mpe na famille biologique oyo ya ye kuta Etienne Tshisekedi po ba permettre à ce que oyokani ezala mpona
nzoto ya moi ezonga na mboka na biso République démocratique du Congo. Ko biso toye awa lelo anniversaire ya liwa ya président Etienne Tshisekedi po to célébrer mémoire na ye to kanisa ye motu azalaki po na biso père de la démocratie alakisi biso nzela ya combat pour la démocratie et faut to se souvenir na combat na ye oyo toko perpétuer po tolonga yango wana toye lelo nakanisi mokili mobimba bana nyonso ya Congo toko kanisa ye dans le recueillement pour tozela rapatriement depuis na ye. Voilà bandeko na biso tozali wana pona kolakisa pe komona sikoyo nazotuna boyebisangana na batu nyonso wana bazoloba kombo ya mutu moko nani aza vrai héritier ya Valère oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki nango. Voilà batu mususu bokoki komituna ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki nani définition na ye nazo sengere shiba pesa nga propos ya monsieur l'abbé oyo ayebisa bino qui était Etienne Tshisekedi wa Mulumba sango moko alobaki. Etienne Tshisekedi wa Mulumba nous a quittés il y a de cela 1 an et 1 jour. Depuis hier, il y a des cérémonies de messe qui sont célébrées en sa mémoire. Cela traduit dans nos esprits et dans nos cœurs une marque de reconnaissance par rapport à ce que l'Haïti a été pour nous et pour chacun de nous. Nous venons célébrer cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu parce que Yakichi c'était un don de Dieu, que ce soit pour sa famille biologique, que ce soit pour la nation tout entière. Ce qu'il a été et ce qu'il a fait nous pousse à croire et à dire que Yakichi n'a fait que refléter l'évangile. Il n'a fait que vivre l'évangile parce qu'il était un chrétien fervent et pratiquant. Et voilà que nous sommes là pour prier, pour célébrer cette icône, ce baobab, ce patrimoine national. Mais il était aussi un frère, il était aussi un ami, il était aussi père de famille, il était aussi un compagnon. Nous l'avons connu dans tous ses états. Comme père de famille, il y en a qui l'ont connu comme papa, il y en a qui l'ont connu comme ami, il y en a qui l'ont connu comme frère, il y en a qui l'ont connu comme compagnon, collaborateur. Et voilà, aujourd'hui, nous a quittés. Chacun de nous reste avec une image de lui, un souvenir de lui. Etienne Tshisekedi, le nom même de lui, Etienne, c'est pas un païen. Mais le nom d'Etienne, ça veut dire qu'il était baptisé, qu'il était chrétien. Et ceux qui l'ont connu, ils l'ont vu comment il a à l'église, comment il vivait sa foi, comment il a pratiqué sa foi. Et aujourd'hui, il n'est plus, nous l'avons versé Dieu à qui il a servi, à qui il a cru, pour dire à Dieu merci.
enseigné, qui nous a donné, qui nous a transmis, et nous sommes reconnaissants à Dieu, mais nous disons aussi merci à Dieu. Je voudrais que, ensemble avec vous, que nous nous limitions pas seulement à la parole pour exprimer notre gratitude, si vous l'accordez, par rapport à tout ce que Yachiti a été, par rapport à tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, physiquement, il n'est plus avec nous. Ne restons pas là. Le texte sacré appelé l'Esprit nous le dit. Il faut honorer les morts. Il faut honorer nos ancêtres. Il y en a qui ont vécu sur cette terre. Ils sont morts et ils sont morts au-devant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé des traces, ils n'ont pas laissé des souvenirs. Ils n'ont pas marqué leur passage sur la terre. Mais il y en a qui sont morts, mais qui ne sont pas morts. Ils sont dans l'immortalité parce qu'ils ont laissé des souvenirs, ils ont laissé des traces. Si nous devons nous mettre à énumérer le bienfait, les traces laissées positivement par Yachiti, ce sont des bibliothèques qui vont servir. Voilà, bandeko na biso moyen na beteli solo oyo makasi ezate. Mais bino moko bo juger, bo tunelanga ba oyo, ba politicien oyo. Nini ebatami sima ya komilo baketoza ba Tshisekediste. Bato mususu bazui kombo wana pona kosalela ngo mumbongo, pona kuluka ngo positionnement ou bien bazui kombo wana po basalela ngo lolenge esengeli eza. Et nani akoyi komilo baki azali véritable héritier. En matière ya héritage, toyebi ke même na droit, ezana ba héritier ya première position, ya deuxième position na ya troisième position. Ya liboso ezapana oyo mutu wana boti. Maintenant na cadre ya homme oyo tozana kati ya kolobela oyo tobengaka philosophe congolais oyo amema implice na politique ya mboka. Nani tokoki koloba ke yende azali vrai héritier? Bana na ye biologique, bana ya famille na ye politique, ou bien bato oyo bazalaki zinga na ye. Hein? Ezana bato ebele baloba mingi. Nous sommes des Tshisekedistes, nous sommes des Tshisekedistes. Est-ce que biso moko tozosala makambo oyo ye moko abanda kosala? Voilà la bonne question oyo esengeli moko na moko anyituna. Parce que namoni bakomi kokosa population mingi. Bakomi kokosa biso mingi. Il faut boyeba ko identifier nani azana. Lobi muto alobi ndenge, lobi a changé. Nani azoko sana? Nani azayuma, nani azayanki? Hein? Tala, makambo ya kobandisa mutu lisusu ezate. Po place ozali, obandi komituna ke nani azasimana. Yo lingi nani azala simana. Nazotuna, olingi nani azala simana. Po totika yo sala makambo mabe ozo sala wana, ozo kosa population. Ozo sala makambo oyo yebike makambo nazo sala. Eza pona intérêt ya bato oyo te, mais eza pona intérêt personnel na bango. Siko ozozo akombo ya mutu moko bande kosala na mungu. Bavanti wana tozolinga ngo lisusu te. C'est pourquoi toye a koyebisa peuple congolais ke boza l'éveiller. Boyeba ko identifier bandongolo misu. Bato nyonso oyo bakoti na politique pona kovimbisa mabongo na bango. Eza lokola bato lelo baza sima ya mokonzi ya mboka. Bazoloba nous sommes des kabylistes. Nous sommes des kabylistes. Bozo incarné valeur ni ya mwana mboka Joseph Kabila. Parce que qui dit Joseph Kabila, tozomona ba valeur o eza na kati na ye. Na kati na ye tozomona douceur, patience, rapprochement. Motema mulayi.
capacité wana ya supporter mutu ata na mabe na ye bavaler oyo est-ce que bino nyonso bozingi boza zinga na ye boza na capacité wana ya supporter kozala motema monene yake bakoki koloba makambo nyonso bakoki koloba me mutu wana atikali azotala kaka boye et après aye ko approcher oyo alobi mabe mpona ye bafandi na ye kiti moko nani akoki kozwa monguna oyo abanda kobundisa ye na zamba apusi ye pembeni afandi na ye kiti moko balie na ye nsani moko batamboli na ye elongo bambula na bambula voilà bakalite bavaler oyo toza na kati ya komona na kati ya mwana mboka Joseph Kabila oyo nde ezosala fierté na ye e mutu oyo azoluka akokana na ye il faut d'abord abanda koimite kokota na idéologie na ye kozala motema monene oyo azalaka kozala na patience lolenge ye azalaka na koyeba kosipo oyebi ndenge nazoloba boye yo siko bisiko ozali obongisi maloba ya koloba nani aza nsima na ye ali balesi ye nani atindi ye yo olingi nani atindanga naza kongole lokola yo ndenge oza mpe na ndenge nazoloba mais eloko moko nazoyebisa bino eza ke nazani pour ni contre mutu moko bacharlatan bakomi ebele na mboka oyebi ke eloko nazosala eza mpona boye mais ozosala yango omoni peuple congolais aza mayele te voilà émission oyo eza laisse-moi parler eza émission mutu nyonso aza na makoki ya kopesa point de vue na ye selon lolenge azokanisela mais kofinga te voilà condition eza moko numéro na biso eza wana oza na posa na biso caméra na biso eza disponible tokoyamba yo tokosolola na yo benga biso tokoya mais seulement ke kofinga te kosilika te ntango koyoka batangi boyo batangi oyo je ne suis pas là pour kamoko je suis là pour tout le monde nakumisa oyo nakolobela oyo olobi osali mabe tolobeli mabe osali malamu tolobeli malamu laisse-moi parler ici on parle sans ambages mais on se focalise sur la vérité ata bino bolobi ke tolobati ata bino bo faire terre biso boyeba ke sima na biso ba mususu ba pousser le rôle ba champignon ezana ba de belé nano ba fukamela balite bazali ce sont des zéros dans l'ombre pondenge na zolo baboyi ezo sala pasi bato mususu ezo sepelisa pe bato mususu tozolo ba qui est vrai héritier il y a Étienne Tshisekedi Wamulunga lelo tomoni mutu nyonso abandi koya nga naza Tshisekedi nga naza boye nde omoni ba messe ekomi ebele pourquoi bino bozolo bela mutu moko pourquoi pas kosanga na place moko kosala messe en mémoire ya mutu il faut ba oyo bakende kokangama kote na bango ba oyo bakende kokangama kote na bango ba oyo bakende kokangama kote na bango exemple nini bozola bisa bato ye moko mutu bozo salela messe wana ye moko bozo se réclamer être ba fidèle na ye est-ce que atikela kibino message ya lolenge wana ke wa bazala koto ba bazala koto voilà à la population de juger les actes que moko na moko kati na bino azana kati ya proposer. Je me rappelle en 2011 ezana batu balata ba macaron ya Etienne Tshisekedi. Nous sommes des Tshisekedistes, nous sommes des Tshisekedistes. C'est le même batu wana babaluka babimisa ba manzaka na bango. Oyebi soki to bandi to zongela na kobanda kotiela bino ba propos ya moko na moko oyo lelo bazolia bazo sepela na kati ya bokonzi mais makambo balobelaki mokonzi ya mboka. C'est pourquoi omoni nazolobaki il faut kozala na motema malamu motema munene lokola ya mwana mboka Joseph Kabila et yo pe muto kolobaki oza kabiliste ozala wana pona intérêt na yo te ozala wana kaka pona ko profiter quelque chose mais sans kosalela oyo ezali idéologie na ye.
lelo tozolobela Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobi tokoloba pona Joseph Kabila lobi tuna tokoloba pe pona bato mosusu. L'essentiel c'est que ceux qui mutu azo se réclamer, ceux qui mutu azo miloba ke aza mutu ya lignée kingani, il faut que ça le makambo oyo lignée wane sale. Toza bato ya école Tshisekediste, il faut bomo la kiseke oui toza bato ya école Tshisekediste. Même les chrétiens, les chrétiens par rapport à l'olenge se comportent. Basala textuellement oyo Yesu abanda kosala. Basalela oyo Yesu atikela bango. Mais bino siko batu bozolo batu boza ba Tshisekedi. Est-ce que oyo bozo sala yango batikela ki bino bosala? Et loko nini bino bobombi sima ya loba loba wana. Voilà l'émission Se Laisse-moi parler, l'émission qui parle de tout, l'émission qui se focalise sur l'actualité générale. Ici, on parle sans embâche, sauf on n'injurie pas, on n'insulte pas. On ne fait que dire la vérité. Oui, la vérité, elle est dure, mais il faut la supporter. Lelo to banda kolobela pona bandongolo misu oyo bakoti na monde ya politique bazoko sa population congolaise basolo baketo za ba Tshisekediste mais pona intérêt na bango moko. Eloko esali biso pasi ezaki basali mes en mémoire ya mona mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo azali grand philosophe na politique congolaise, mais basali yango na ndenge ya désordre. Bao bakangami na kwena bango, bao bakangami na kwena bango. Or que ezalaki eloko moko ifalaki basangana ensemble parce que bazo représenter valeur moko. Quelle que soit ba divergence, il y a ba problème, ba intérêt na ba makamusuto ko kozala nango, mais du fait que ezana idée moko, ezana valeur moko oyo ezana kati ya korenir biso, ifalaki bo sangana autour ya valeur wana. Bola kiseke oui batikela biso valeur. Tshisekedi c'est toute une science, c'est toute une école de la politique. Hein? Tshisekedi ce n'est pas l'IDPS, Tshisekedi ce n'est pas le rassemblement, Tshisekedi c'est le Congo. Parce que même lui-même, alobaki le peuple d'abord, le Congo d'abord. Hein? Mon amboka Etienne Tshisekedi alobaki le peuple d'abord. Yo sikoyo, ozomi lobaki oza Tshisekedi. Ozoloba nini d'abord? Libumu na yo d'abord? Bana na yo d'abord? Makambo ya ndako na yo d'abord? Ou bien le peuple d'abord? Oh, makambo eza kitoko makasi balangi na biso na ye kopenda matoi ya peuple congolais ko yebisa bino ki élection yango yo ekusani. Ezana na bato ebele bandongolo miso bakomi kolata kanzaka ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba po bayeba na kosalela yango mbongo. Bokeba botala bango bien, bozongisa bilili sima maloba balobaka liboso na oyo bazana kati ya kosala. Hein? Coup de chapeau na mwana mboka Joseph Kabila pona mutema malamu, mutema munene. Tokolobelango mbala ya sima. Mais seulement que en passant nazana kati ya kobeta sete koloba ke mutu nyonso azana kati ya kose réclamer kati ya mutu esengeli a représenter mutu wana à travers ba valeur oiza caché kati na ye. C'est pourquoi na uti koyebisa bino ke tangu tozomona Joseph Kabila tozotala la capacité wana ya ko supporter mutu quel que soit niveau na mabe na ye motema munene wana ata mutu afingi ye lobi me lelo approcher afandi na ye mesa moko balie na ye sani mutu oyo ya liboso ya ko supporter pona toloba ke histoire mondiale ke mokonzi oyo ya supporter kozwa gâteau kotia na mesa kokabola na banguna na ye koyebisa bango ke tofanda esika moko mpona intérêt général.
Ce sont parmi les points où il faut développer dans Mikolo Zoya. Ndenge nazolo bawana ezana bino mususu bolobi ke allié te yonde muto yaki kolesanga. Je ne parle pas pour un intérêt personnel. Nazolo ba pour un intérêt ya mutu nyonso. Et quand il s'agit de dire vérité, il faut dire la vérité là où il faut dire la vérité. C'est pourquoi na lobby awa tozali pona kofinga te, awa tozali pona koloba. Pembe ki eza noir, noir eza pembe te. Nous sommes là, c'est pour dire chaque chose en son nom. Citer chaque chose en son nom. Voilà pourquoi Topesi Komboya émission Oyoki. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, c'est parler sans embâche, mais dire la vérité. Et Sengonanga ezalaki makasi ya ko utana na bino ko solo na bino lisolo oyo na yebi esali pasi bato mususu esepelisi pe bato mususu soki esepelisi yo betaka maboko mais soki esali yo pasi banda ko méditer omona ki esika nini osali mabe po bongisa esala yo kaka kanda yake ule aminu oloba ke mwana oyo awuti wapi azalaki wapi bisoto soki oswenga minu lelo yeba ke lobi nanga ba champignon bakobima ata olongolinga mais yeba ke ba champignon mususu bakobima koleka oyo babimaka tango mbola liboso ebetaka. Les problèmes ce n'est pas yangai problème eza ya vérité oyo eza na kati ya kosalanga pasi. Ngai soki na lobi vérité te na yoka kalibumu kosalanga boyi esengeli na loba vérité ndenge na zoloba boyi poto kende liboso. Voilà papa nangai ndeko nanga mwasito mobile moninga nanga confrères et consoeurs tozana kati ya kosenga naki. Si nous nous réclamons que nous sommes et nous incarnons telle ou telle valeur, nous devons agir selon cette valeur-là que nous incarnons. C'est-à-dire, tozala ba exemplaire. Il y a idéologie nyonso, il y a mutu oyo biso tozo représente. Les chrétiens ont été appelés les chrétiens parce qu'ils faisaient ou bien ils posaient des actes semblables à ceux que Jésus faisait. Ils opéraient des miracles semblables à ceux que Jésus opérait. C'est pourquoi ils ont été appelés chrétiens. De même que vous, qui se réclament aujourd'hui, nous sommes des Tshisekédistes, nous sommes des kabbalistes. Nous devons être exemplaires. Nous devons faire selon notre maître. Nous devons agir selon notre maître. Et non faire le contraire de ce qui est notre maître. Et après nous nous réclamons, nous sommes des. Non, ça devient des aventures. Voilà pourquoi nous sommes venus dire à la population, à tous ceux qui nous suivent, qu'il faut faire bien l'observation. Il faut tirer l'attention. Il faut analyser les propos de tout un chacun qui vient avec les noms de quiconque, d'un grand leader comme Étienne Tshisekedi Mulumba, comme Joseph Kabila, comme les restes que je ne peux pas citer. Opona nini atangi kaka kombo ya batu mibale. Ce qui est allié Simanayam. Voilà. Eza habitude congolaise. Eza lolenge na bino, mais nous on n'est pas là pour ni bouffer ni faire quoi. Vous pouvez vous demander qui est derrière lui. C'est Dieu lui-même qui est derrière moi. Je ne fais pas pour l'intérêt d'un individu. C'est pour l'intérêt populaire, l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de la nation congolaise. Nous sommes nombreux.
je parlais en moitié. Il y a les autres qui vont parler plus que moi. Mais seulement que ce que j'avais à dire, c'est ce que j'ai dit. Bande konanga to tika bavanti. To salela oyo ezo senga biso ko sala. Je crois ndenge nazoloba wana ba image ezoleka. Bilili ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ezoleka. Batu bazo profiter sima ya popularité, sima ya nyonso wana po bayeba na ko s'en servir na. C'est pourquoi nous sommes venus éveiller la conscience de toute personne humaine, de tous les Congolais qui boyeba na ko identifier bango pandongo na biso ba komi ebele. Si vous êtes les vrais Tshisekedistes, vous devez poser et agir selon ce que faisait votre maître. Voilà. Ce qui n'a lobby madame, population yemo kwa ko juger. Ce qui n'a lobby mabe, population yemo kwa ko juger. Mais loko moko na ko yebisa ezake soki obominga ou bien au sali mabe olingi o sala wana. Okozwani parce que na botami na famille ezanga kombo. Okosala eloko te. Na mikufela avana kufa. Hein? Na kufa déjà avana kufa. Le reste ogoya kozwana o makila pamba. Po musala nzamba pesa biso kosala yango. À la prochaine tokolobela yango en profondeur. Et sengonanga ezalaki bandeko nanga ya bozalisi na bino ebele na ba attention oyo botire pour attirer na émission oyo bo banda kozwa rendez-vous na site oyo na rendez-vous ya émission oyo ke masolo ekozala kitoko makasi botikala malamu.